bakonzi ya Nord Ubangi bakangaki minduki ya bitumba koleka nkoto moko na ndambo na babombe castor bato baike bazalaki koluka kotinda na Centrafrique. Minduki pe bombe yango eutaki Kinshasa pe ezwamaki na agence privée moko na Badolite. Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba akoyanola mercredi na parlement po etali bokambi ya bitumba na COVID-19. Ministre ya bokolongono asakolaki mokolo moko moleki ete ata motango ya bato bayibani kozwama na coronavirus ya sika bomati bokambi na yango bozali kosalama malamu. Mbulamatari ya ekolo Congo Démocratique ezali komibongisa mpona kobimisa bato baboloko baike na bobangi ya bopanzani ya coronavirus ya sika eye ezwami na bato koleka nkama moko na minei na boloko ya basoda ya ndolo. Kombo ya Vital Kamerhe mokambi ya misala ya président Félix Tshisekedi etangamaki kasi bayi société civile bayebisi ete mbulamatari esali mbeba na kotanga nkombo ya bato baike po bazali na mpifo. États-Unis ebengi lisano pe sango ya lokuta boluki kokweyisa bokonzi na Venezuela efundami na yango. Bana babale ya Amerika bakangamaki na Venezuela kati na bato basusu bafundami na koluka kokweyisa président Nicolas Maduro. Président Donald Trump ayanoli ete ayebi makambo mango te.